Bella e bella. Bella e bella. Tout un tournage à Bella. Bon, bah, tableau. Et bon, kotonga. Qui ni pe kotonga. Et bon, maman, ni songi. Voilà. Ndega izalaka ngana meka. Oyo lisola parler. Gande to beta na meka lisola parler. Oya parler. Donc to ana biso na parler. Tozo solola. To tonga. Gande to misana biso ko tonga. Rabia meka to ka basongi somo. Comme peut les gars totonga to les gars biso pété totonga to comment wa ba mère biso ya ngambo kotongo s'appelle Sarah maman Flora maman nanga 91 en France maman nanga 4 enfants bon et s'appelle Sarah maman na Souchelel motema papa José ba bazaka bongo na Bruxelles et s'appelle Sarah base solide à Londres la maman chérie moi aussi Maman Claudie Bokatola, maman José Lusadisu, ya Sylvie Nzoli, maman Yvonne Longomo, maman Kadette Nyongwa, voilà. Maman la Mouemba, la famille Mouemba, maman Zalara. En tout cas, famille Bota, donc voilà. Et c'est Pélissaga, maman Gisèle Longange Boto, na Suède. Et c'est Pélissaga, maman Marlène Kapita Mounungi, ya papa Simba Mounungi na Italie, voilà. Et c'est pour ça que les grands cas, Bruno Makita en France, grand frère propre, il y a Léa Makita en France, soit en tout cas c'est pour ça Bango. Et c'est pour ça que l'impératrice maman Marie Tabora, pourquoi pas maman Marina Godwin, la maman Rachouker, en tout cas, bazara toujours à Rosépé là. Mais grand masola sur les uns. To fungola ngamba moko. Le pas rabeta kit. Et le pas beti na bisio na sepeli na ambiance écoute skoyo famille bota en plein tournage. OK. Écoute famille bota en plein tournage bango to bazaleka misu ko la TV bige Linda Cote. OK, Linda. On dirait ba ki ke bani ba chabi azuka téléphone nende ya la raba hôtel bo. Bipe Koti. Bisio donc ambiance baki sami ko ambiance famille bota ezala peka déjà ya famille bota. Donc ça va bien mais ça va mieux pas hein ça va déjà kobeta na équipe à mener le rôle à Portugal et puis to baza parmi les favoris ouais pour le Portugal parmi les favoris parce que ce total Cristiano déjà ça total ba grand joueur ba autre Ligue des Champions mais babi meilleur millier la minute au Portugal Vitina ceux qui Vitina ceux qui ba on va dans Manchester United douan ba pas 3 milliers des fois mais ba koki RDCT mais félicitations nos gars en tout cas en tout cas ba ya basali biso plaisir danger ba la gisi biso ke ba obeta rapé ballon ils ont na de makolo de biso na story de makolo kuna be ba otami no 11 biso be na ngaba ndo comme ça ngana makambo nyoso père ezaki biso ba congolais surtout ba kinois entraîneur Zoba oui, abota ba ngaba chance entraîneur 12 joueurs. Oyo ba uti ko beta éliminatoire ba mondial. Bango bangi ba changer 12 joueurs. Est-ce que ça là? Les Congolais nango ba joueur bleu bozulu ngabo boya. Ba beta na ba Lille, bon, ba beta na ba Newcastle, ouais. Ba beta na ba Espanyol de Barcelone, ba beta na ba grand club ba beta na ba Spartak de Moscou. Babetaka na balance babetaka na Swaziland na Angleterre babet donc comme bino bolingi babetsa babenga na bango bazwa banani babenga na bango bazwa banani yo bazwa banani congolais ma trop migra mais omona ki loko moko oyo evandisi biso na kata masolo kaka photo moko bando circuler ba koti batie ke mameto ala kufi ouais ça fait trop mal hein. Ça fait trop mal ya omona ka bandeko na biso babakuku
chaque fois tozo benda ba matoi na émission parce que ya malamu eza biso na émission na biso to ka finga te mais to ya ka recadrage ce qui eloko ça les ati vanda au vanda na parler au réfléchir na ko ça eloko nini parce que tant toi na la TV boba doit la biso baba zo bati tu prends la photo d'une personne oyo aza vivant et puis dans l'instant auto sur la boingana yo aza en plein tournage na Bella production pour vidéo tout ça coûte vidéo mon cours rapidement là OK pendant la Photoshop na yo au sali au monter photo na yo pour na remarquer rip Mama Étoile est-ce normal est-ce que c'est normal muto blanzo vivre boinga migra pour na elengi ya TV nde tout ça ba otala nga par-ci par-là et le comme ça les ate na ye na photo ya artiste moko boye na composé na ye pe na poster ngo pe na constant ba monde que miga poster que ngandi ya kufi est-ce que c'est normal c'est normal c'est normal te c'est normal te zablo oyo ata neto zolo baboye suka ba koyoka parce que ça devant na biso TV to ya ngote pour na bêtise TV to zo ya ba tout ba ko tala biso le bi nango maman nanga Castafiore depuis les États-Unis d'Amérique. Alors bi nanga ngai na tala ka ba émission ben insensé te so na mona émission na ko bando tala pan na tangi so na mona ka forcer so kendele na ko tala ngo pourquoi parce que na ko retenir le côté voire même kutu façon tinde la ngama bo pour système nanga ba audio wana façon tinde nga déjà moi 3 audio je me suis dit façon de décortiquer ba sujet c'est quand la côté na moi liste mon na sala ya analyste maison pour exemple ba to na tiki la bango o tika nga audio 25 minutes 30 minutes au sali pendant analyse na yo nga na ka na introduire na côté ici ba audio na ba yo ka audio na ponai ozomona sansa moto nazalaka na tina kotala ba émission ya ba insensé te voilà pourquoi le bibon parce que azana besoin sur telle émission na biso il faut retenir quand même quelque chose voilà so yo yé au moni photo maman bataza vivant yozo comment dire alo tie wana na profil na yo pour aya kotala yo na moto azana vivant tout ça toloba et zonge pas nan et pas moto azana numéro 1 na bango nde mutu aza numéro 1 na bango aza censé ya kosalaka ba communiquer ya koloba ke oyo na lingi yango te comme a fait Bellevie na 5e anniversaire ya Bella production talelo ko aloba mutu nyonso alinginga aya ko finga bandeko nanga théâtre te mais asala nini asala nde promotion ya ba film nanga et que de vers de l'avant c'est ça parce que biso nyonso toyelande likambo ko accompagner ba artiste ko accompagner na nini na film na ba activité na ye c'est ça voilà ko zo ko tombola ko mettre na avant donc na première place mais tant yo ko ya ko sala ba biloko boye ko ya ko finga ka ba tukulu ba di n'importe ko zo ba photo net ya Mama Étoile ko plaçons sur la toile qui a Koufi o la nini na mutu na ye pour na lengi okotsa tableau de bord non le problème na bango migra est ça que ils veulent pas que Bellevie a réussir production na ye à sala oui na mois de mai année prochaine parce que ba yebi que Mama Étoile baza batu oyoyo ba ko accompagner peut-être Bellevie na spectacle wala ah oui alors bazo linga ba détruire bango non moralement ouais c'est ça tu vois mais ce qui fait mal aux hommes qui mutazo linga ko défendre mboka drapeau ya mboka mais bilo bazo linga bo déstabiliser tina niveau 0 c'est pas normal parce que Mama Étoile a salio et côté elle t'ont rien fait Mama Étoile a salio et l'autre côté a défaillé et l'autre côté et mais yo 8 ans na yo ko lukela mutana liwa et liwa oblo ko lukela je vous assure que boba c'est l'un des mécoles voilà liwa c'est ça exactement yango na penolobi la Bella production liwa ko zo mututé la famille Bota ba liwa wana ezongela ka bino moko au moniteur mobile comme liwa oyo je me souviens encore na ndeko na biso moko ka hande to leka na ba TV c'était qui encore Gelo Kimbimbi pour na moi jalousie oyo ya makamba Bellevie au réussite nango to be banda pe côté na ye parce que yé aleki na émission ça na chaîne ni na bosani combat chaîne pour dire que
date oyo botie loko eza na espace à 1 année eza na bato mosusu kutu bakokufa donc omonaka ebani kaka na makambo yango ya na oyo aye kosala affiche wana na yogela okimimi oyo ye kolobake bato mosusu bakokufa donc bozaka na posa mpona korejoindre so makambo olobi bazaka na posa eloko wana ezala na réussite te échec kaka ezala na production wana oyo ya Belleville County. Mais moi ça m'étonne toi alors alobi na une année on a batu ba okufa yé pas ko okufa. Mais oui. Mais oui. Na une année on a parce que ngala ba chaque jour mutu moko azana assurance que ya koloba ke lobi ya okoma. C'est ça. Parce que makambo et la biso lobi to lolo na butu to la tongole to la mukara biso mutu yeba ngote. Izanzan. Vous comprendre. Donc c'est-à-dire qu'il y a personne à koloba ke yé azana assurance que lobi ya komona yango to lobi kolanda ya komona yango. C'est parlant de ça on comprend makambo wana ndio comprendre que nzoto o ezana ngo inutile okoya kolobela kolakela rabatu mabete parce que yo mutu oza même pas aussi même pas pema oya yo moko. Voilà, c'est ça. Vous comprenez parce que pema oya yo moko kutu to nzoto na yo moko to makambo ko yela oloba ko kato lokolo to loboko to miso ko kufa yo mutu sim oza na monopole na ngote tout dépend pas de toi. To la mukara po nzamba lingi to tambola ka po nzamba lingi to sara makambo parce que nzambe alingi yo mutu zo yo ebisa batu ke non batu ba okufa mais yo po ko okufa batu wana ba kufi pété po batu zo ba kufa na nzambe mutu ko ba kufa ou pas so c'est à dire que ti zo ba ke ba okufa yo zo mona ngonenge ni yazo trouver nango normal yazo mwana batu bakokufa bosani ke ye moko pe aza mutu akokoma pe lobi yango te. Tout ça c'est simplement to comprendre que ça jalousie il y a réussite ya makamyo sa belle parce que to na Flix Belle annoncé et kangaki déjà annoncé la date le 28 mai que non na annonce na 9h batnyo smité mais ali likolo lobi nango ye moko cette fois-ci nous allons toucher les poumons. Il va toucher les bateaux. Jour il annonce. Ah non, j'ai aimé cette journée. J'ai beaucoup aimé parce que au senti que mon kilomobile la réseaux sociaux qui branché toujours na makambo Italie belle. Prévente carton. Tu es na vente ouverture officielle carton. Parce que nyonso wana tango zo pesa ba réussite. Ba no na ba tel babi oya simbikisi o makambo solo beli yango ce que ça se jalousie de façon que na bala basi na bala mibal ba bosana donc ba déplacer ba cerveau na bango. Non mais écoutez moi ninga lo na ka moi ça que surtout ni to ça la concurrence photo ça la yango bien et ça ka loyal parce que la rivalité moi je dis souvent je dis toujours que c'est partout dans le monde. Attends les to na Portugal awa Portugal a combien de rival na biso c'est ça to comment qui ko discuter na ba supporters to comment ko sala pour pe bazoloba pour to couter na terrain mais après match on reste une famille c'est ça batika ko yaka ko luka ka ko kotisaka mutema mabe place oyo esengeli ko zala te maman étoile c'est une maman azana bana na ye azana bakoko na ye azana na famille na ye toute une famille oyo zo ko lukela liwa lelo ba charge ya ye yo muto ya kozwa yango yo muto sala makambo wana o muto pe ka lokola ye orozwa pe ka osali affiche no tyango ka siko bo bimi bo pour osala accident ko vie au moko voilà donc on point mix quand ndenge yo to poster muninga ka kofi obimi ka boye o lisa simoke kutaki kone kotio c'est ça exemple nan ndenge lobi wana parce que tous en mettre à vie na biso te nzambe ne mettre à vie na biso personne papa na ngai personne aza na monopole ou aza na assurance ya makambo komela ye na vie lobi ouais c'est ça personne on a pena ya on to ko ebisa ndoko na biso moko malewa wana ya ko finga boye boye ke miso kufa ah voilà na moni miso sala ki na ebisa ke na biso ba gosso yo tozaki na dadika coller serré donc atali kanisike lobi ke dada rokufa ezala ite atali ka obela wana ngala omona ka ya obonga azobela ni normal ndezala ka mutabeli oyebi ka okendo zwa tonga ngai na zomona ka ofungola bakisi azomela akobonga na ye tunanga la vie na tikala ko raisonner te ke akokota mabi na olela pe na leli donc c'est à dire que mutu moko aza na assurance que lobi na yeko zala bien ate c'est ça. Alors tant que tu as makambo wana ya koya
pona koyo ko sa mutu passe pona koyo ko bangi sa mutu pona ko déstabiliser ko bebisa moral et ça nango na tina te parce que nga la place na yo tongo zo sala likambo ndingona mbamo fonga na micha na place wala que et on non c'est là iko zo pengati mbamo fona bayi mugile oui tellement que baza batu o ba réfléchir ça raté ba baza batu oyo ba pousse la réflexion ba musika te donc on ça ka likambuka pona air wala azo bateli likambo azo sala ekoki komemela epe nini lobi c'est ça yango no moni ba ya kazo ya ko sala ba bêtise na lui il pense que so ya sali maman toi lion là elle a répondu dans vidéo à sa bonne santé très bonne santé à sa bien à ça live moi vidéo na mo na TikTok na moni wala pour la minute on est tout le bazar na tournage ah la tournage voilà qui ça va tournage na ye ba papa Serge ba na la tournage hein voilà c'est ça là donc par rapport à cette vidéo soit c'est pour vous confirmer que Maman Étoile Azako s'est porté très bien Aza maladité ninité quoi que moi ils ont na kati nzoto na ye donc pour preuve so boké na TikTok na ye bo mona auto sala live na bi ba tupé o ba kataka ba zuiziango déjà pour nous confirmer biso que Maman Étoile elle se porte très très bien là. Non, c'est ça. Vidéo, dans sa vidéo, on a peut-être Yangwana Toloba. Mais ouais, parce que moi, j'ai aimé pourquoi? Parce qu'elle était très vite. Et pour quoi peser, puis attention à bateau, balingaraye. Parce que Ningi, ça qui était. Parce que bateau Moussous, bangi, c'est quoi ça? Or, on a la séquelle, on a la bigue, Ndokiwana, Moussala, Bango, Yangwana. Parce qu'ils ne veulent pas que Belleville a réussi. Alors, Bazo, on a touché partout. Or, on a déjà si. A pamboli na mokili moto boya ate nzela o nzambe sa tracé yo muta mokili pe boko moya ko kosela batu po ko lukila batu liwa eza soni munene parce que ngana oloba ke si la ocho sala ba spectacle na ye ouais botikolo mona place mon côté oyoyo batu famille bota baluki ba déstabiliser spectacle na ye si ce n'est pas vous-même ne babakouk oyo boyo ko déstabiliser ba makambo ya maman na bino po bolinga ko rater loko te ebe fo bosa la promotion oh muchopi mutanino ebe fo bosa la boyo beta lisolo oh soki nani boy oh besoin ko sala makambo pamba ebe fo bosa promotion film besoin ko na makambo pamba bino moko ne mutu boya ko boma makambo na bino bango bazoluka nde ba créer moi ba déstabiliser kaka Bamakambo Belleville sala et pourtant quand on lobby avanga na éviter ce que ça na changé sujet mais na changé sujet te ngato na sala émission na écran témoin na na tsara na bureau kuna na sara toujours chaque fois ko laksaka écran témoin na benga ngo ba preuve ce que lelo to landi pena na logique normale gosse di Kambala au mona ke concurrence en haut tout le barata polémique polémique tout ça va mais concurrence en haut au moins que babakou ko supporter ngote pourquoi na zolo babongo to la film mais au moins que so ko na kata ba chaîne en lelo il y a pas match il y a pas photo SB parce que bon on a des chaînes SB et ça projet oyo mams si la asalara na de ko lushimba o ebeba mais le ko la combo zo continuer ko trôner il y a SB chaîne wana nde to ba na minute nde to swana yobo ça fait 12 jours et écoute sa vidéo te oh chaîne wana elia na nini na ba film to na chaîne wa sika ba koti film moko titre nango za ce qui cœur en noir lelo ça fait 5e ou 6e épisode le tout premier épisode le premier épisode de Mataka mais là biso gosso tali film wana on a habité moins 57 cas, n'est-ce pas, à 4 jours et 5-6 jours au Kondima. Mais ce qu'il n'y a pas de vite que nous film été. Ben vers ça qui moi, ça qui est combo tel show. Les amours débat où ils ont le film. Si tu débat entre bisous, tu débat entre bisous. Ça film torsion de l'intrigue. Mais au moins il y a un débat wana Belvia Sali. Alors qu'il y a 80 cas. Maintenant, il y a un film. Donc, par là, je veux dire quoi? Les Abakouk ne sont pas venus pour accompagner la personne de leur
leur maman qui est ici là. Bango baye wana po na peut-être ko finga bato po ekota na ba chaîne na bango. Et puis tant on ekota na ba chaîne na bango bato baye da biso te gosse di kamba. Eza bato batala ka biso. Tant bato musu bakolo baraki na kotala ba émission ben sensé te. C'est ça. Mutu mo bazo finga bato dénigrer mutu na TV yo vandi bandi kotala ngo. Pour retenir ni. Or kende ko c'est les promotions. Ils ne sont pas venus pour aider artistes. Ils sont pour clouer artistes. Ils sont comme exact, papa. Combat exact. Le film est belle. Le titre c'est comment encore? Un titre film Oyo. Bon, je vais me rappeler encore. Je vais me rappeler encore. Au moins le premier épisode. Presque tous les épisodes. L'autre soit 4e épisode. C'est quoi tu peux pour toi saisir? Au moins, il y a 100 cas. Mais est-ce que tu ne connais pas moto pour un adversaire? Tu as mon côté. Parce que par là, il y a un lobaka. Base oyo et accompagner un artiste. Bah quand on sait la vie certains fils qui bah quand sait la bango certains fils qui m'a phrase mo boité. Il y a quoi accompagner artiste par rapport à film là pas bitou mango pesa la bien. Vous savez, chez Bango, pas na Bango, balingi makambo ya pamba ba fertilité. Dans le tuboé, si la outil pour toi y o ba kendo yambaye. Malamoko ba ko legaso na salle mo ba soki kuna. Dans ba outil aéroport. Bon, ils se sont organisés. Pas kende bongo. Oui. Ils se sont organisés. Ba louer ba mituka. Ba salisi ba polo, c'est bien bon. Ba salisi ba polo. Aux artistes commandant aéroport, on est boutique dans la bouquet na salle morobo. Bon vendu on a organisé toute une fête pendant tout ba soirée, bien en soirée, tongo ça. Bon ça l'histoire juste voilà jusqu'à l'aube tongo ça. Oh, jusqu'à l'aube. Parce que yep sanga na omi kana ndenga mabete to sola. Soirée ngo zalaki pour la nino. Tout nana. À l'occasion de retour à l'aéroport. Tout ça à l'occasion retour à l'aéroport. Après nini, combien de salle oyo, salle ne wa beti ba concert na wana wa beti wana tokolo ba nini. Ne ba kende pas fêter. Peut-être. Elongo ba chabo. Kasi yango yango mère ba beti la le en plein tournage que non. Magambo to komona. Ta bilo mo ya la kini. Ça bien yo. Magambo to komona. Magambo to komona. Mutauti spectacle la porte faut pas yameba ko sese ninyo. Bino. Tika de olanga. Le titre film la vie c'est ça pulsion incontrôlable. Donc pulsion incontrôlable. Au moins va titre. Titre pas besoin bena. Donc tout ça la vie sera ali so na biso to ndo beta. Donc mutauti poto asali bas. Et puis il a un bien. C'est la part de gosse. Spectacle Bellevue bigi. Bellevue baxi 4 sponsors. Vous savez aujourd'hui là, ça montre aux yeux des gens que Bellevue c'est une grande. Ouais. Par rapport à l'ambition, l'objectif à Zalaranango. C'est ça. Aujourd'hui, les gens, les personnes ont compris que Bellevue azolinga landasi là, à comprendre les lots que Bellevue mutabandaki showbiz mutaliboso. Oui. Et Nakacha showbiz wana elle avait d'autres programmes. Voilà. Showbiz ezaki ouverture. Ezaki déjà ko laksa bate loko mongo yangwana siko moi biso to banaliste. Yangwana so tangu to yé na makambo ya message à pesaki. Cette année, nous allons toucher les poumons. Toucher les poumons, tu es dans un film, alors toucher les poumons. Tu es si on a makambo et bomba marina sima ya showbiz wana. Yango ba makambo récit. Oyebi na showbiz avant date wana ezala relevé. Pas plaçant. Que toucher date na showbiz. Moi je me souviens non dasi non alobaki yango nzela moko voilà parce que nga nazalaki na spectacle nazalaki na spectacle te nazalaki na première édition ya Bellevue Award. Bellevue Award, voilà. Na première édition Bellevue Award, Bellevue aibisaki biso lobi
sikoyo makambo ya pasi ebandi. Voilà. Non, il va payer. Non, il va phrase wana loba. Ozo comprendre. Abaki sikoyo makambo ya pasi ebandi. Na kata makambo ya pasi wana abeti showbiz, na kata makambo ya pasi wana asali première édition ya Bellevue Award. Après kosa la première édition ya Bellevue Award, nenga baki makambo ya pasi ebandi. To monaki SB na Babakook bakepe kosa la première édition na bango ya SB Award. Donc c'est-à-dire que bango nde batu balandi initiative ya Bellevue. Voilà. Sikoyo tango abeti showbiz. To moni SB bake kosala Maribel Libanda. Donc c'est-à-dire que bango nde batu baza na sima. Sikoyo lokwa Bellevue alobaki ke makambo ya passe et bandi. Donc c'est-à-dire que tango tchaki na programme na yeke showbiz. Donc continuité la ngoza makambo ya passe double dose. Double dose. Et puis, parce que l'autre doit comprendre que double dose, et ça n'est pas qu'on est tout le monde a mise la double stade de martyrs, double stade n'est pas fallait au bêta de France, n'est pas bêta double zénith. Et ça c'est que au bêta zénith après au bêta Olympia. Double dose. Au date, forte demande. Sold out et bendi deuxième date. Quand on a même salle, on a les mêmes salles. Au bêti samedi, au bêti sous dimanche. Quand on a bêti na Zénith, semaine où on a bêti na Olympia. Quand on a les mêmes salles. Voilà. Mais tout le monde s'en a rappelé batuté. Batignon so batala rabiso parce que batebele balela qui na premier jour, il y le 8 mai 2027 année prochaine. Barataki babillet. Mais une opportunité qui s'est présentée encore pour la deuxième date. Deuxième date, il y a le 9. Donc, au Kangama, le 8 est tombé samedi. Et puis, le 9 est tombé dimanche. Donc, deux dates, donc, deuxième date déjà, il faut que déjà au son baba billet. Et puis, billetterie, ils ont le 29. Le 29, c'est la semaine prochaine. Hein? Et ça, samedi, lundi, à semaine, autre banda, non? Le 29, hein? Non, parce que le 29 juin. Pour semaine, autre semaine, il y a le 19, les a encore 10 jours. Donc, semaine, autre bandaté, mais semaine, où on a kuna. Il y a un autre. Tu vois, c'est ça, de l'autre jour. C'est le 19. La semaine, tu as un autre. Il y a un autre banda, il y a un autre. Et ça, lundi, la semaine, où on a kuna. Autre bandaté. Mais on a lundi, donc soyez tous branchés. Et puis, tous aider peu batou, netinga bonne, tu sois yo salangonga, on tient de la batou balien. Ok. So netongo somba billet oyebité, naza na koti na site ya production, ate pa mama yé mo mama Bellevue a posté en opé. Ozika na otindeli, azana facilité une fois koti ba moi ki. Donc bon ça va pena prêt parce que kutu na mama mo na France wana benga nga mukomo susu voilà, akina besoin ya numéro soki 6 wana pense lwa lobaka et ba wa tikela obi à domicile bien ça que bien pesilaki opportunité pe ngwana monani donc vente mobile donc opportunité monani ngwana poso osala aventure ba même personne ba sombaki ba billet déjà kuto za na retanga kuto za na batu déjà ba bengi nga ba bi tonton miga ate deuxième date sunde to banda ozela ngana ozanga na ngate so bato de si bazwa ki ebini ba ebi da stratégie ni a ozela billet bina ozoma so yo muto zwa ki to rata mi sombeli la era ngoyo donc oya ko rater ka lisusu neti kana G neti kana film donc c'est un peu ça migra c'est ça ya donc to soli na biso kaka na biso pona bato ya mitema mabe voilà mais pour la nini même voiture monteur nango soki baby ba changera mais pour la nini mitema mabe ba changera ngote on a un phénomène nzambe ndenga seli bato to ebité oyo tozo vivre na kati ya bandeko na biso babako parce que baba ndeko na biso bo organiser ba fête na bino biso to occuper bino te makam tout occuper te bo sali ba date na bino bo beti ba concert na bino lobi nango prince bakali bo beti ba concert na bino to kipa ngote bino mo bo sengi biso date bo date tamaki nie et comme ya Hollandela ba privé bat ko yaka mameto ala kufi finalement bozo mema bato wapi bo mema bato wapi to ça la concurrence ba film to ko tana ba chaîne na bino to ko tina chaîne na Bellevue
hein bofingi batu trop bo bénéficier trop la combo ya silango ya kolobaka ke ya boy si o croyant que si la somo on dirait boza ko accompagner or ne boza ko accompagner te nga nyonso na loba chaque fois excuse nga chaque fois makambo na loba ki makambo eza sila ye mo mutu a permettre hango et puis na bureau na ye parce que ce qui bureau puis télémé le bi que non et puis ça t'a moi message mo pour jusque là non ba pe ça t'a message te ya ko calmer no bato wana mais ba ko calmer ba nini bango moko nonde bazawana ba désordre zakuna tantôt fille moko alika sali live kaza ko silika na Toulouse yeso ki ndenge ni tantôt ce qui ne c'est-à-dire que il y a pas de calme là-bas qui meza kuna te mais entre temps makamona chito salama yé moko mera wuti mikili baki ko yamba e pa kende na salle de fête. La grande pardon on rappelle moi minute mukena si ça on rappelle on sait le moko non rappelle la grande donc bango non rappelle c'est le mon pesa ha moi 15 minutes non rappelle si na msope dali solo non c'est le mon gosse di kamba vous comprenez mi gande to sola boy et a galango li solo appelle go ko ta galango pomte donc miga moni ndenge to sola au lieu que bazo ba solution ya batu wana kuna bango bazo ya kosana bango ba divers donc c'est à dire que makambo ya bino na etali bango te bana tina nango te bazana tina nango ko ta mokiti mabeza c'est ça qui prouve que mutu biso awa na kata famille bota soko tali ba papa ba mama bana baleki o senti que bato mo boye mutu esala biso mais côté na bango mawato bo que ça la fête mo à l'occasion de rien à l'occasion de l'autre côté pourquoi ba comme ça Maribel la neti lo moko boya ga donc ba ba comme sango lo ka danger OK ndelo eza nango normal tomoni biso nyos tomoni to biso to boki ko to show bezwala mais c'est la mon fétité ngai to ba mo ngo nditi exploit bon pour la bango exploit lo ka danger on ne fait pas accompagner artiste na ba film ata to lobi boy est-ce ba oyoka na bango te est-ce que tali bango est-ce que nani bureau ekolobata quelque chose pour na bango ekoloba répéter pour si to lobi to bendi matoi to lobi ndenya so simba kaka de donc c'est inutile mawa mega ya bakseza pe ya bakseza nango te biso bela ou rien biso bela ou rien bela ou rien yende gaga ou rien donc voilà naza sûr que to sololi na migra c'est ça to silisi na biso pe to fingi na biso pe mutute to finga to ngi pe mutute to lobi ka makambo to ko loba to silisi na biso pe to za sûr que Miga, to kata biso ano? To kata na biso, to solo lit. OK. Botika mama étoile kimia. Botika kimia, mama étoile za bel et bien vivante, a tourner na minute au coup. Ah, pour maman tout a do tourner na ye. Donc mama top ou mama étoile ou mela. Mama étoile ou mela na yo na vie seko romona ba kokolo na ba kokoko donc voilà biso toza to ebi ke na spectacle to kozala moto okupa zate po nzambe oyo abombaka biso akobanda continuer ka ko bomba biso donc on est là ti to kokokisa basa 56 ans voilà donc toza base à Londres mbote na bine belé sike zwa mi bino nyonso pe to luka to créer ba base to kobeta li solo na prochain numéro voilà toleli merci.